cinématographique, la liberté. Liberté! Bonjour, bonsoir, bon appétit na balandini sur Chati la Star TV, la chaîne numéro 1 sur YouTube. Chaîne nanga, chaîne ayo, chaîne na bango balingara biso biso peto lingara bango. Ba ope bolinganga tenga la lingara binora parce que na sel la bino musala malamu mingi besoin d'informations de par-ci par là. Moi je dis merci à mon caméraman Yann Maboubalbi, caméraman à Lelo, notre réalisateur Dimitri Bongania Balobi, Dimitri Bongania Bolanga la jende moi la mobile pembe ou asala ramusala kitoko. Je dis merci à la France na melen, maman na Emi et Winner. Elle c'est ma grande sœur propre. Oh azo coordonner site na musika, azo coordonner chaîne na musika, azo soutenir pe na musika. Merci à toi Ndaya Maël l'Africain libre. Balobi monté ma Sandra Bikoté la force africaine. Mama Tigrada Balobi ma copine privée personnelle. Merci à toi Fanny Bitemo. Balobi dans l'ombre toujours. Nabike Ozana Oza Rosa la paix. Ozana parce que tu es ma copine à moi. J'ai dit merci et félicitations à toi. Je verrai la mignon la femme du patron Balobi. Tomona qui fiançailles, tomoni ba photo fiançailles. Balobi Tozoko Bala Kalami, tu es châtié la star paix à Kobala parce que continuité à Bamabala déjà je voyais la mignonne la femme du patron Babi Nakata Londres au fond ma solo ma copine à moi. Merci beaucoup à toi ya bien nanga moko ya Nikitumba Nakata États-Unis aux appels wana pour nous soutenir Chati la Star TV. Merci encore une fois ma tata préférée Reta Kalema Babi Nakata Maison Blanche Babi bon séjour na Nakata Belgique eza tombé ouais na mona ki kuna ba photo okutana ki na ma tata aussi préférée aussi Wivine Mayele beaucoup tana ki ba photo kitoko et à toi aussi également à toi bozo ça toujours pour l'acheter la star azala oui naza anabi ki na simba bozo mona répétition parce que ma solo ka être toujours continuer toujours ma solo na présent Bosco Bumba oyo toujours me camper ko beta ma solo ya ba site web pe ba chaîne YouTube nde to benga ngo to e ba qu'est-ce qui se passe na kati ba site web ni nezo leka entre biso na soi-disant to benga bon soi-disant ba producteur to ba productrice o bazo ça ça biso ba film ba ko tsaka na ba chaîne na bango to me camper ko beta ma solo na to e ba qu'est-ce qui se passe et comme nini ezo sala manini pourquoi ba mbongo ezo ko kita président Bosco lobi non il faut loba akoloba en tout cas na télé mon caméraman na me camper ko cela bonjour président Bosco na yo kanga yo hein na leli totongat makasi sana biso makasi merci mon caméraman na lisungi na Yann Mabo bonjour président. Oui bonjour. Yo kango lelo en pleine répétition na yo na bi non marambo photo solo mystique talaka yo donc ya sakanate na leli fort. Oui, Bosco Bumba batu belé bayebi yo batu sousoupe bayebi yo te présentation Bosco Bumba azana. Ouais, Bosco Bumba aza artiste comédien, aza muto edikaka peuple naye adikara mas naye. Donc aza muto oyo asala scénario, pe aza créaka ba histoire. Donc naza ndito benga ka ba kota ba musique ba parole quoi. Donc Bosco Bumba azana ba domaine on a nyonso tout c'est ça. Donc le bio on a ba domaine nyonso. Mais tout qui ne tout ya na domaine théâtre. Bosco Bumba a sali combien d'années déjà dans le monde de théâtre? Donc tout le monde donc 17 ans dans le monde de théâtre. 17 ans dans le monde de théâtre. Félicitations. En novembre le 18 novembre j'ai daté na banda théâtre na l'école après ça en 2003 na yesuko na Lisboy Fondation pas phénomène esobe. Ah où t'as kuna? Oui, dans une école wana. Merci à toi phénomène esobe nazo mona bana na yebi ku tutenga na zala na bazaka la mena yebi te kaza source na yo voilà kusa Bosco kokoma ba filmer eza u banda ki bongo donc eza eloko na lingaki en makasi na lingaki en makasi donc autant art eza na ngaloba lokola ndenge to mona lelo ba pasteur ba loba ke baza appeler pa nzambe ngaloba ngo pike benganga na kata mondo wana na be loko nini o tsakati na ngapo tina comment comme ba histoire et ça par inspiration na ye donc so iloko na yefuna kata pongi na lukana vanda na simba papier na bitina bomba non donc bomba ngo jouna yo zongo bana qu'est-ce qu'on a développement na on donc mona klambela nzela ya théâtre pour ko éduquer masse na ba histoire na ngatu za éducatif mais ana groupe na yo déjà kombo nini Aigle Royal est-ce que obimisa pe mona moko na monde de théâtre o yé pas comment comme kwa yo bon na bimisa bana baza ibele
ndenge nzamba sala mais na nanu na mona film au moins na comité mais tant on a bandai ko sala banini on est son professeur hein? Non au moins pas phénomène so ba benganga Bosco Simba Biki na papier na l'action de ni ba ko ma filmer donc ndenge na vandi mwana mayele ayeba na kana na moment oyo azo cours na moment oyo azo cours yine mto ayeba na mwana mayele mwana za mayele za boye sentiment na nga wana ezaki poani pona tala mayele nini au phénomène so bazo bimisa parce que yeto no benge mutu montre ordinateur spiègre neto no benga yi parce que so azo pesa penda histoire neto monaka ba obatala bato bazana na bakini awa batala ami ennemi batala nini tout ce pays siba ba histoire phénomène so be ezaki éducatif makasi donc dans la nouvelle comment on doit développer scénario histoire ngo abeti ngo boye amemi ngo boye na lukanaka ngambo na ndoloba un jour il faut na bima pe scénariste un jour il faut bien un peu mettre en scène makasi Lingazor balobi kalami ite Kinshasa ekozala tomber parce que roya sur le terrain il y a Christian Mayele na kata France balobi tout seni Chati la Star makasi Bosco Bumba balobi un bon élève comme Yann Mabo oh nyoso mama la Chati la Star a le basé un bon élève président Bosco Bumba tu robeta vraiment ma solo ya ba chaîne YouTube na yo kisango yo pele lo chaîne YouTube ezali ekomi. Oui, na fongoli scène oyo nazo senga na batu oyo balingaka ba Bosco balingaka ba histoire Bosco ba s'abonner place wana parce que ba artiste et comédien tout ça sur na valeur était et pas ya bandeko ba yaya ba master ba l'équipe o bazana ba site internet na bango bazana ba chaîne na bango respect na biso ezala souté parce que tozo kende kobondelaka kofukamaka tasala musala boye na kotisa lobby akomo mono lokola ozama puku mo boye pembeni na ye parce que akomi sollicité trop yango monique l'autre mona ba président Gay Chospon na saluer place Azali abeta site na ye mama na biso joli Kalunga abeta site na ye joli Kalunga TV donc pona nini pona ko inviter Valère wana Ekita pour ba comment quitte ba valeur na biso trop mona mutu mso anda ko respecter yo potom sa do benga Bosco na poso ba no solo langa Bosco donc tant on sali combo ne lobby ba fongol site internet a 2 3 4 personnes ba congolais na biso bango ba ko pesi ba ide moni so film na so ka ba sali mi bonga na to suka mabe mais tant ils allaient rater tous à l'ande mususu na ba respect na biso yo moni siko ke réputation ba somba ngote crédibilité pe ba somba ngote pour na ko garder on essayer faut ça nini il faut to luka ko inviter ba biloko na na place na finga malikola santé. Merci beaucoup balobi vous s'abonner déjà na Aigle Royal TV ndenge pe bo s'abonnera déjà na Chati la Star TV président Bosco to meki un peu kobeta masolo ya valeur ya ba chaîne ba 7 épisodes ba 8 épisodes ba dépense nango et cause à combien qu'on s'estimer bon ce qui te bito ça la film c'est nga bosso sur tourner film na pensaka maman ko ça la pour ça la 7 à 8 épisodes na bulaka ko na ba $1000 na maboko $1000 so na matérialité donc c'est il faut na ça louer matériel mo bana monter ba futa à combien les londe ekiti ma monter na ba cameraman ba comment comprendre biso que était ça ba comme belé on comprend mais en réalité donc kozwana nous nini DSLR pour ça la qualité image est bien biloko na nyonso tout pour na jour moko et bima na $60 na jour cet épisode et betaraba 5 jours tout 4 jours donc ce qui na ngona nemo ya rapidité OK na ba 4 jours par jour obimisa $60 pour na matos sans compter caméraman épisode ni moko ya nzonzi batumba monta ngona $20 siko beta so salineti 7 épisodes 20 on a de là ba combien siko tango zoni caméraman na makambo na nyonso tout au quotidien na ba $400 ba 400 500 mais siko tango zo siko ba ndeko bengisi mutu lokola Chris Amnene lokola Chati Star ayebwe pa opesa Chati Star 5000 francs opesa Chati Star 3000 francs tout c'est au musamba 1000 francs futa transport mingi na ba dollars équivalent parce que bato ba otala so mingi bazali banda moka bani ba équivalent moins de $5 moins de $5 on attend sous ba 3.5 $. Opesi ndeko na obosani ke ndeko na yo azamtu azana atam sous ba leki avana na ba na pala bokolaka azamutu oyo abimaka tambolaka jusqu'au temps y tournage no pesi $. Tant opesi on a po akena ndaku alia acha provision
a bon ba tenir transport à ça bani nyo surtout là donc au boulé là tam ninga le fisc so PC né le lo comme na moi 50 ninga vu moi 50 au moins na péqueté moi calcul bon pays à moi bien corosa nango parce que bomba na profiter occasion na tout na kayo parce que bomba nga naza na témoignage ya mabe ya yo concernant ba comédien o ba ya ba filmer pas na mingi lelo ba kina ba réputation mabe o pesa ba mbongo mukie ayi na filmer na tourner a zongi ake na regret wana voir même artiste nabiso Tatumutombo le dans les États-Unis que je dis bonjour akenda tamsusu na image na yo ya mabe ya ba film na yo asala azo ba mbongo muke nyoso to nezaka cause ya ba producteur to benga bango bando pesa mbongo muke to eza ndenge nini expliquer ça cause ya ba producteur parce que na salué ndeko na Tatumutombo na les États-Unis ensemble na mama na biso Mulopo artiste makasi na Londres na pesi bino mbote belé donc tobe bana nan de côté mais ndeko akenda na end oui azana raison parce que tant on est mutu donc mutandimi ko se sacrifier aya jitongo tu aka tournage tongo aya tournage tongo tam su mbula so ebeti tabla ne senga za na mbula a jouer na kata mbula arrondiment ce que c'est sacrifier à côté na kata mbula apoli pour na sacrifice musane bima kitoko ndeko aya jouer asilisi na zu na pesi mbongo oye bonga kité parce que nga na pesa que selon budget o nazala kinango na taliso na pesi mutu bona pesi boy na nanger na banini onyo surtout oyebi kete loko so ekoti revenant nango okozwa moi eloko mobo yokosala ke benga ta baninga mususu ba sala nini benga ta baninga bazwa ta moi soulagement na bango aposo sa eloko mususu mais otala bo revenant nango eye kutu mbongo oyo dépensaki yango suna ndado na sena yango otala siko na benga ninga na pesa ye to na sala eloko mususu kotela nga quelque chose. Tu vois, donc et l'autre peut ça biso moi passe comment obé bana bande qu'on a biso à base na yango maintenant on a yebi que na zana site na ngaboye avec les Royal TV na bengine de kona na ndimi dépense parce que na yebi que le lobby nombre de vie kokota ce qui lobby salaire comme futa na yebi que futa mai pa nanga et futa pas mutute mais bato o bande qu'on a biso ba sala ba site o ba sana ni ba mona ba ngoti ya mona intérêt na yemo ko personnel rien que sacrifice waninga bazango to mona ba ninga msudele to mona papa na biso papa wema molimo nepe manakimia akufa na scène est-ce que place wana qui na beta concert wana ba dédommage qui doit inaye rien on comprend ba dédommage famille na été pas bango da bengi sakaye on comprend ndemo na biso ngala koko ya muta pesi ngata msusu nde batu msusu na komo yoka o ba pesi ba $80 muta tourner film $100 muta tourner film yo pesi $100 tanga bengi nga bosko na ye papa interboy na tourner nini boy na glisser na nini na terrasser pas muta beti na sewa tina okufa na kota na mort ba masawa kuna tam su producteur a pesa ki mbongo tourner film ana a contribuer na ni 50 francs par dédommager famille na ngate mais na kufa na film na ye et là, quand on batala on tout le monde a un avantage dans mon temps film et côté na kata city nombre de vignes surtout même un mois et puis 2000 vies les bacs tiedo kinda film na ba rotala ngo kaka au soutraper ba mbule bi metam so après une année et comme ils sont sur 100 000 vies au lukate que moto c'est le film na au PC sous moi quelque chose donc on faut surtout ba tala ba paramètres là surtout ba yé ba MP ko pesa ko ça valeur ya artiste comédien. Merci beaucoup pour ça Bosco et là on sous na ina tout na yo lelo ba baroma luka asa so film exiger pe ba inviter ba ya o yelanga papa Kalunga yelanga mutuboya zala na ebité ton ba exiger ka bongo ba tira pe ba cacher na bango to ezaka na mbongo o ba pesi yo wana soki $200 sala film yango pe opesa pe ba invité wana donc bamoni eloko wana ba ngana na kuta na ngobonte mais ils en a bateau avec Jacques bateau wana na pesa merci beaucoup pe salutation na Venabiso producteur na biso les gens du Kubambongo déjà du Kumbambongo to betane ba kati mongo bo façon to sola kine na concert pesa kinga ça la ngamo plaisir à proposer Kumbambongo ba binga na kimayo na kima te yondo kimanga papa papa social papa yondo kimanga papa bien moko ça la biso ezanini bien moko ça biso ba comédie ezanini asui apesio caché mbongo na yo malgré tout ça il y a gravité maintenant apesio mbongo no a facilité biso ya kolongolo charge à monter charge à matériel
Donc atieli matériel azo pesi mbongo eko faciliter yo natika la ne fisc ata na 150 bandekuta mboya bazwa peta nini mo muninga sala nini asepeli mais ba oyo batinda raso atindika mbongo wana pe kututa musu na c'est oyo les jeunes kuba opesa bato na c'est na yango mais obligé yo tselanga vie de loin tselanga sundiata tselanga kalunga tselanga mama top tselanga banini surtout yo pe monika ke te pona sala ka eloko moto beba na te to sala ni na benga bato matériel donc mutu biso awa ba comédien lelo o ba bimi lelo o ba bimi lelo ba ki parablo ko na te on a siko ke bilo na biso mingi biso ba congolais to ma trop amateur pour nini ba mbongo to zo to ko réaliser bilo ko pena makasité. Mais eloko mususu pezo leka entre biso ba comédien ezali boyo kanizate ngala ko benga bongo parce que lelo mutu moko ko bima dans l'ombre que so tona kine ngala ona za Chati la Star TV pour na za na kine non c'est battre nga moko na sa émission nga moko na ba propre frère nga mke oluki monter à monter le ekoti mais bon ba l'avantage pour ba na poto faire chose salaire wana à promouvoir chaîne rapidement chaîne et mati on se comprendre mais si qu'on a pas si wana option to so mona pas si wana otozo konyo kwama pona ni ya koyoka na ke mutu moko abimisi chaîne lelo aever Bosco Bumba a proposé yo $1000 aepa nanga a proposé nga 500 nga ndimi 500 ozomona ngai mbongo mukeyo mbongo ebele pourquoi dialogue entre bino et ezalate boyokani ezala parce que toujours même ça on a sentiment artiste congolais et ta que bateau yo ba opesa valeta toza bateau moko toza cher makasi ya on a lelo ba nigérien ba ivoirien ba ozala toujours élevé tu vois toza toujours na sima lelo oyo boyokani ekozala comment tandis que babengi Bosco pour nga na kutana eloko film yana nyo so ça ngai et senga il faut combien nga film au lobby série télévisée to film ya film au film penza et sa productrice mon qu'on appelle ça yango na c'est que te film na za film mo poto tout na ba non mais o esengi pe ba déplacement wana nyo caché ba artiste nyo so tout wana et senga combien na c'est que te na caché wana nyo so tout so pesinga $15,000 et non ça capable de ça ni ya ko se sacrifier au père vous une école à mnene et pas ndena ebité sur azala kuna et pas papa na biso rock bodo na saluer place aza ye a ebisa mwana mwasi wana que 15 ngane na za so pesinga kaka 3000 donc réaliser film wana makasi pe bato bagangi. Vous comprenez le Congo 3000 na vena biso rock bodo nani na centre culturel oya nini oya za na bypass wana na confiance to vana ne boye publicité ba ya ba proposer $11,000 à boy 11,000 à boy et bien que non na mayele nanga na onga na osala yo gagner de plus pas laisser ba paramètres na surtout au tchelong na banini na ba fiche ndio surtout on est la contrat on est à 6 mois yo bénéficier ou gagner combien biso mo to zomi pe sa valeur te alors biso to mi pe sa valeur te makasi ya on est mutunyo surtout n'importe qui n'importe comment a déjà facilité à manipuler biso Bosco 100 Chati Star envié abengi yo pinom to tinda ke 100 pona libanga ngaka so tinda ngaka €20 na boko libanga ya propre. On comprend. Batine les 20, tam sous un épisode à mon bimba bois qui a 30 fois. Ah, ya fondé kabé à mon papouche. Mais si quoi, côté la fondé kabé notre papa d'amour, ala mutumo social ya sunga kapona libangate. Vraiment. Yango monique tout temps comme mon ayepo to kofa ni sango kimia te. Kuta boya ni mabanga biso mokande elengi temele kina ngona tangala ko monopo bola moleke bele. On comprend. Mais mutumo susu ce qui a moni film moke bimi au bois qui était soit banda obengo 4 fois. A comme bengo une fois. Batu mususu kutu bon to lobela peka parce que to lobela ma chaîne to lobela peka mabanga ngo peka mabanga ngo na ebité phénomène mabanga e kominini batu liboso ezalaka avant bois que déjà atindeli mbongo nde na yebi à l'époque bino bondo sa banzonzi nkala mais lelo komi bois kanga nanu mais tango bois ki pa tali ayoki a ko réagir pété phénomène ngo ezani phénomène non mabanga. Bon, si ko ezana bateau bakutana na biloko ana nga na kutana ba biloko ana trop nga na boaka na mata na passe nga bato bana banyongo na nga ebele moko na komela mo ba répondre soute nga na boaka na nga na passe na boaka na passe
donc na linga pe penate parce que musabi soto salaka elinga olobate ka pour scène ne sala bien foka libanga pe bato na sko bani ko se ça ba tu chevauchement mabanga na kati scène mais baso la pe bien te donc ngala bwaka na pasi na linga pe maka mona te ke o bwaka ngana nu sala bo na kutana na bilo mususu mutu sa bandi ko déranger banda les premiers til les 30 pour na libanga mais tant bwaki ka ba juka bana bengo mobile na salate mais si on pas libanga ka ba et comique monsieur kobenga su mwasi na ngate azala occupé bosana ngana obenge pour la relation oyo pensé te pour les gens batu ba comme so akota monde théâtre pour na ba vision na bango mais ngana sala ngo taki métier na nga parce que bible lobi mutakolia na mutoki na ye baba c'est lui qui travaille à l'hôtel mange à l'hôtel et maintenant ce qu'on a hôtel na ngana kinani na flat mobo ina travailler pour na lia place voilà non musala na ngeza théâtre tango senginga na bwa ki oloba na bwa ko na volonté na nga neti boy to bwa ka fonde kabea na bwa ka papa na ngai e do ponze moté mazizeli monganga na Canada asenga libanga te mais na bwa ki e pona nini pona yebi ke tamba sunanga batala libanga te so na vu problème a benga ngamba moka bosko problème nino zana nga boy na so bela awa mutaso menga batisi nyonso to pona so traitement c'est fondé kabea tanga bengi ngai mbala moko ezate ke o nini boy ngala obaka anaveta balobi Air France ozana kata kini kala mingi te donc veut dire ozana yo maman sociale donc c'est tu vois mais ezana batu a créer relation tout le monde en basi mususu ayo ko créer relation na mobali ali mutu mususu sentiment kana za mwasi na poto bandi ko sali mabango no sali mabango sali mabanga mukoloka tule ko baluka boye pa yo ko benga ngali suite baba siko nana mi perda d'ailleurs relation ya ko ça na po asani o ça la promotion na ye. Merci beaucoup président Bosco tozo chité déjà vers la fin de notre mission de Jésus mais quand un peu ko lobela lisusu mukie bato ba chaîne et puis mais quand un peu ko senga ba partenaire parce que les lo chaîne yé oluka pour ça va filmer comme appelle la bango on appelle quand ba problème alors mais quand un peu oluka ba partenaire na caméra nanga bato bani ba soutenir chaîne ba promouvoir chaîne ba tombola yango ba s'abonner ba sa ndenge nini mais quand un peu kolobela pe bato baza déjà na ba chaîne o ba ça so misala mabe na ba mbongo mabe makama mabe et puis baso be banana biso facilement miso ba ko kanga ba cacho asa so film afundi bo fundani mais quand peu ko lobela ba on defa caméra parce que musala tout ça les a loba ah oui et quand on loba na bande ko na biso ba grand na biso ba massa na biso ba leki na biso ba koko na biso o tozo ça tozo na ba site internet donc boye ba kopé ça ba artiste mboka na mino valeur na lobaka eloko biso ba congolais tozo la ka ba complexé donc ba complexé par rapport à quoi to yebi ko pesa honneur na batu mususu ke biso mo batu mboka na biso to ça na facilité ya koloba ke Nigeria l'équipe congolais na ko jouer mais to yeba te ba norme ni o ba jouer nango préparation ni o ba sala nango mais yo siko sanga musala na eloko te na maboko mais olingi na peso les meilleurs nanga donc eza malamu te donc ceux qui oyebi ke o ya zan de kono congolais salisa musala ndenge ko sengele ko zala bien donc to longwana biloko wana ke complexe wana to longwana ki motema mabe parce que ça ki motema mabe mte sala biloko wana donc to bundisa ki to ya rotem non tika na féliciter maman na biso moi muke nana takaza malgré tout il pas changé mais quand même n'endenga cham comme pourcentage ta pourcentage et ça là moi bien pourcentage il y a 70% ni bota la nombre de vues ko pesa na 2 mois 3 mois après ça il ko solution bongo na yo mota la pene buika pa na ye ba pourcentage wana et bi mapi ba ninga mso bon ba 1500 moi ba 1000 moi ba ni ba 2000 c'est que tant bino bobo ya ye muto pesa mo ba ninga na pourcentage wana mo ba 2000 et bon yo muto ça toi filmer na $300 pour basala ngona nini siko wana ndesko yo nemto sala musala bien bato fongola site pour na sentimate donc yo pe mutoza propriétaire site kolingate olanda rabatu te pona sali c'est loko na ngeza na qualité bien fona landa ki ngandi alobi na ngana sala boy pona sala boy donc eza bien te non senga la bato nyo surtout ba partenaire tous en pour ça berere wana ezongate lelo o to mona ndeko na nga gesho spawn maman na biso joli kalunga so abengi nini bo tournage mona tuko to sala ya gesho na Julien au moins $70
na joué moi $70 on a joué 8 tableaux à Pamba $70 on a joué en Pagecho ce qui nanu o ya zande ko na site na yemoko ata collègue na comédien a pesa na 70 boni na yo siko mutu ozani o libanda oto yebana ta famille te obenganga ya na poto za na chaîne oza na ba partenaire libanda yebe vraiment bo ça so mabe bon ça la biso malamu penza te yango na sengi na ba partenaire bato baza na motema boboto bato baza ba lukutate te Bosco na ningi na soutenir yo il faut so sala boto Bosco sali ba calculer makamnyo surtout après ça boye pas kwenda yonso okomi na répondeur okomi ba so ote na Facebook o répondre ali sous-souté na WhatsApp o bloqué to lingi bato na te to sala social tenir mususu pezali ba oyeba te ko tindela nga mbongo te bilamba te ndeti ba chaîne efunga miboye chaîne eza a okozula nga pe ba pub c'est ça au sein nga pe ba recherche ya ba ni nyonso ba restaurant ba alimentation ba salon de coiffure to insérer on a ba chaîne na biso et ko pesa ka chaîne mbongo avant ko yo tindela nga oui tant on pesa mbongo wana azocha on a ba théâtre chaîne e bando vivre ça li ke o bengi sipe bandeko to luka to sunga to longola na pe na bo ça la soni biso ba congolais ba comédien na bino ya mboka na bino ceux qui tozu problème to mo sala kaka appel gouvernement sala kaka appel et ça peut soni biso bitolingi ke to beta to lokuna ke biso toza posa kongwe bonga Congo bato ba bongisa ngo banani kaka biso moko bato toza nkata mboka ngoti Congo to sambela trop ba pasteur ba trop l'église comme belé mais mboka Congo zo bongate est-ce que nzambe wana ayo kate nzamba ayo kate pourquoi pesi biso Congo congolais mu Congo pona ni kimotema mabeza makasi na biso ba congolais yango moni zo bongate bato libanda ngo o biso to boaka rabino o to sala bino musala botala rabiso bozana ba flat hotel awa bozana bandako ya kitoko awa bozo ko pesa biso te to ya rejouer na kati tozonyo kwa manyoso to na bolo bate biso moko awa te balobaka mona ndenge na film mo adele na salaka babi Bosco ndaku wana na nini personnage na yo ebalanité mais so na esi bino kizana ndaku msu ndako avant tourner film en place wana ndaku msu na kenda na senga pona tourner ngo ikoko balana na personnage na ngai ba bisanga fona pesa droit chaque séance à tournage fona pesa $15 yebisanga siko yoza na difficulté au pesa ngai yana isaki mutu mobo enabi eloko yozo yebisanga soki chukuma to chukuri aye awa aye na kata ndako wala papa soki ba ivoirien ba ye awa ba delta na ba gou au pesa na prix na prime na caché na yetanga yaka na caché te mais pour me pesa caché kwa mais ce que biso moko awa soto bina to concentrer biso ba congolais toza makasi ya maning parce que to sala film au ba Nigeria ba sala un personnage moko sala on a 2 personnes tanga komi zombie na oya salaka normal oya salaka normal mwana muke tanga komi zombie komi papa mukolo mais biso to sala film wana junior a joué la personnage moko a personnage mi balé ye moko a joué autant que biso ba congolais toza plus fort que batouana to enviaka mais ce que c'est la vie est belle les alliés ba film est cartonnant on comprend et c'est ngasuko budget ezala yo kanse bien so mutu mo akitia pena bikete na ça film moko boye na cheta msusu $50,000 rangé batu ba tourner film o bisinga pena qui était caché no eza na film o caché no eza $3,000 so bisinga na uta likola ndako na sauter na sena boya sauter non yo ça singa déjà non sauter mais on saute comme boye pas et loko moya sauter place to montage ep ça na mati ao na sauter pour tricher. Donc je prends un impôt pas un risque. Ah on a sauté à na quoi nemo propre. Mais kuna likoso na quoi ya robukana. Merci beaucoup président Bomba. Tolobi mingi vraiment président Bosco tolobi vraiment ebele na bi ke bato ebele ba comprendre et puis ba comprendre souci na biso ezani na msalango quelques salutations quelques conseils pe parce que wana tolobi ka to me ka peu ça conseil na biso ba artiste. Conseil aux pesa na ba artiste o bazo ba $100 ba $50 ba $300 pour ba ça baninga ba film ba ko ba transport ba 2000 francs. Biso artiste tous à la conseil na opesa surtout na bande qu'on a biso au baza kuna la poto président Mimi 2 minutes gore 2 minutes mes condoléances wa kufela papa naye et bembe ma samedi ba kunda dimanche donc bino bozawana ba papa na biso président Sami Mokili président nani Gianni Faye, président Douche, président José de Londres, Sida Abile, Mike Bino boza ba comédien, boza ba congolais, boza ba étranger, te boza ba congolais. Maman na biso Bénédicte. Maman Bénédicte, maman sociale. Tant boza wana, bino faut luka bo lité pe pour na biso ba artiste mboka na bino. Biloko bo monique e marché te bino faut pour boter manga partir kuna. Biloko mususu pe awa, biso ba comédien to bebisa po anini. To zangi batu pe ba koko cadrer biso makane ya vision ba kuna. Kuna batu mingi bazana poto site ne za la kake. Ah biso awa site futaka te, site sala ka boete, yango na sala boete. Mais quand on karatika na yo
na place au pesa bato blong moi mike biso ba comédien to tika bindima ndima e botere so ba rankine e botere so ba problème au sala ba filmer ko autant de films au côté na site ya muntu wana akoma boss mais yo okufela awa ka yo mongo internet e ba tio micro o na kufeli mwana bato motema molambo sunga ngai bo continuer na ko malaria photo senga bino ka mbongo et en sens et comment ka bongo appelle à bongo parce que tous hommes ça na biso na valeur te hein tous hommes ça na biso valeur te c'est ça. Parce que vous avez déjà fait une émission à Bisso. Quelques salutations à Bato Balingarayo. Ok, merci beaucoup. Non, ça merci na bato nyoso ba soutenanga. Nga tanga ba komba bato balinganga pe ba soutenanga. Hein, papa nanga fondé KBA ya fede to bandela kombo no poza motema. Au solo la ka koleka 18 000 personnes na kata monde entier. Donc umela na yo. Confirmation nanga. Polo baka soko yekin o yaka bena na 4 ou 5 valises ya osunga ba artiste comédien pour balata. Donc na yebi ke ndingo ya boye. To ça d'ailleurs c'est pelanga monde na obwa kabiloko nyonso tout pour na yebi ici. C'est ça. Merci à trop na Fanny Bitemo, la grande dame de Danemark, petite sœur propre et Pris Cabaniel na Katia Italie. Na lingio mingi tozalaka toujours talaka rabo umela. Na pesi merci na ngana Aristote Kitambala, hein? Babi ozongeli ko solola to kindara ezara bien. Papa na nga Edo Ponze motema zizel monga na kati ya Canada, bela ba salutation na bosani yote grande sœur propre Aimé Kangala na kati ya États-Unis de l'Amérique. Umela mwasi kitoko yoka forme komi munene. Mutongi munene aussi. Donc na kata États-Unis, na pesi sous merci na tel na kata France soana na moni sous Flora Mouladika mwana mwasi a donc yesoza na kati yesi a telemika na rond-point ya Suisse. Donc kureke na Suisse mais éclairage eza pour y télémi à la partie à 22h. Donc so y a télémi éclairage eza parce que Flora Mouladika Flora Mouladika ngala lobi moi ça pemba za Android. Donc au sala na ba empreinte. Aso ya na jier, aso la bien fort donc ya na jier awa. Donc to za recepela ya rolobelate donc talaka neto sola ki biloko ngo wana na bi déjà que kangi de amo koliango tango ya sapera o sarate na affronter sa père na comme sa père na vie donc binonio surtout na lingi binoming mon boss tiki mbuku sune pour vaincre babi papa o ya sala Bosco aye bana Bosco a potendi maye c'est grâce à toi tiki mbuku ngando linganga tene maître Lola de Bruxelles babi kanga ka bato na baba na dama traitement pour so inaye sécurité il y a des gars et ça la bien donc na bosani binote binonio surtout na linga bino Mami nanga nyo surtout ya Facebook. Mami nanga nyo surtout ya Facebook da lingi bino mingi. Donc rappelle la chaîne chaîne na biso eza Aigle Royal TV. Donc s'abonner car wana po sunga ndekono comédien congolais pour ça la ketanga beng sa baninga bango pe bazala moi quelque chose to sunga na biso. Donc pour biso ba ko saminote to zana ba compte bancaire té. Tu as ma compte bancaire. Donc, ce que je moi ça. Pour ma problème, il est belé. Ma problème, il est belé. Donc, tout ça, on te pointe, tout ça. On me l'a bon côté pour Moussala et Cotin, bon côté. Et ça, la ngoka mais et ça, bon, on débat. C'est que ngapé, et ça là. Mais bon. Merci beaucoup pour vous comprenez que c'était l'ambiance de l'émission. Moi aussi je dis merci beaucoup à mon caméraman Yann Mabo Balobi, Bilili toujours qui tout commande mon réalisateur Dimitri Bonganya Balobi, ozo coacher car makasi parce que Château la Star TV et qui est toujours licolo. Moi je dis merci à tout le monde qui m'aime bien, ma fille chérie Difani Amnazo, Alda Chim Simotema, Stéphie Moseka, Balobi dans les États-Unis déjà là Libala Nabino mariage il y a pipi calamité c'est mon petit frère propre. Je dis merci à Sarah dans les États-Unis, Sarah Pozawana toujours pour nous soutenir. J'ai dit merci à ma tata préférée, Reta Kale, ma Fanny Bité, ma copine privée personnelle, ma chérie privée personnelle, malgré, mais aux ans à monter, je verrai la mignonne, la femme du pavillon. Ma contact na yo pour notre benga benga. Donc, na bato nyo surtout balingi ba solananga, beaucoup menangai, WhatsApp nangeza plus 243 89 17 68 953 et naza pe na groupe moko ya WhatsApp o to wana to sala ba fano ba mourir ya théâtre congolais na ba comédien baza to sala ka débat pour ndenge ni to ko sala poto bongisa théâtre congolais to pesa ngo moi valeur parce que ça c'est une valeur te ya wana muto nyo surtout alingi azana kati wana débat na yo pour participer na yango yo pour contribuer moi en plus ya idée na yo numéro na kana pesi yango wana nde uyi kusala ke to zala yo to tindelinga ka message après ça na koti na kati ya groupe wana pour
tout solo bien, tout beta solo, on est ensemble. Facebook nanga, Bosco Bumba, Star Bumba, Otinika demande, non yambo facilement tout solo. Merci beaucoup. Merci à toi, tout le monde qui m'aime. Babi, merci na yope Sousou. Ma grande sœur pour non single la montée maquilleuse Maya. Je dis merci à vous tous qui pour continuer à s'abonner chez la certificat na c'est au monde va combien abonné aux âmes Bimbaya Christian Mayel et Balobi Kalaming Kinshasa et aux à la tombée. Je dis merci à tout le monde qui m'aime beaucoup Balobi Amadou Gessi na Kata France Balobi les maîtres de tous les sapeurs et aux a toujours pour nous soutenir chez la star Makas na Mayel et l'Africain libre mon papouche yo na bora mingi poyo aux a monté ma malamu soutenir na kala mbongo te mais na ba conseil na ba volonté na yo komela nga yo sabona donc aux a toujours pour nous soutenir ngana Sandra Bikoté la force africaine ma copine balobi Kalaming te bakoli ezo kota nango ba chaussure kané to sala wana kané to sala bongo pour nous soutenir chez la star Marcasi. Merci beaucoup à vous tous qui m'aiment balobi wana ezalaki Bosco Bumba alobeli binot hein bino bato mbongo miki Moussala paye. Ok. Merci beaucoup. Moi, je vous dis bisous, bye. Chati la star, groupe cinématographique La Liberté. Liberté!